lelo oyo album afali et bima donc album afali et bima album ya autotune et bima faire pas ça code 16 sans autotune tout qu'est-ce que bon l'album afali et bima na ba autotune parce que faire pas bima sans autotune ce total album ni un succès album ni un disque d'or album ni a certifié la bloc belé album ni a concert belé total album ni un succès entre Is ou afali na autotune na code 16 à faire et sans autotune tout est encore tu vois. Misisa na kufa kaka nayo ode chibambe femme d'affaires na misisa na kufa kaka nayo ode chibambe femme d'affaires ama meza bitumbe lele eza bitumbe arrêtez la musique arrêtez Katazoba. Big up la famille Mbote, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment, bonjour et bon dimanche chez vous. Et voilà, vous êtes partout, vous êtes en train de nous suivre en Amikili Belé. Depuis Afrique du Sud, Cape Town, on vous dit bonjour, depuis Angola, depuis Paris, depuis Belgique, depuis Allemagne, depuis Finlande, depuis USA, depuis Canada, depuis Bamboka et Belé, et Londres, pourquoi pas, Suisse. Bolanda biso partout, Topesibino Bambote et Belé. Au nom de Boalwood TV, Katazoba, la chronique Antelo vous revient. Je suis la gourou du temple, la boalisation, c'est moi. Je suis la mère des aiglons, Eagle Woman, toujours en place, toujours au poste, toujours aux aguets. On ne lâchera pas cette affaire. Biso wana tozongi sous nouveau numéro et à chaque fois c'est un plaisir de revenir comme ça pour partager ce moment de bonheur avec vous. Nous espérons que ce bonheur est toujours et encore de partage. Dans ce cas, on se dira comme d'habitude. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Il va fêter ses 20 ans de carrière. Lui, c'est l'artiste le plus sérieux de sa génération, l'artiste qui prend au sérieux sa carrière, Fally Ipupa Aigle. Eh bien, il va dédier ses 20 ans de carrière tout un album intitulé XX. Et dans cet album-là, il va déjà nous extraire un extrait parmi les œuvres, les belles œuvres de cet album XX Delirium. Nous allons déjà goûter un avant-goût le 27 février 2026. Fally Ipupa promet de nous livrer déjà Sans Limite qui va sortir ce vendredi 27 février, c'est-à-dire vers la fin du mois de février déjà. Toujours clôturé février avec la chanson Sans Limite et clip officiel et Obima sur sa chaîne YouTube déjà, donc Warrior Family, Boalwood Family. Soyons là, présents, soyons aux aguets. Et vendredi 27, tous allez déjà attentifs na chaîne YouTube ya Papou. Pambate Sans Limite et Obima dit. Toyeb sabango barozonga studio yaya. Barubandela. Yo, orozonga studio yo. Alors nous attendons tous cette chanson, cet extrait de clip, surtout nga naza pena curieuse na eba. Et neni ni ok na biso parce que au moins album yo XX et album moko, on sent que l'artiste va mettre tout. Il va vraiment se surpasser pour cet album-là. C'est un album dédié à ses 20 ans de carrière, les gars. Donc il est en train de faire de tout son mieux pour que il a le meilleur album au cours de son live. Il a le meilleur album. On a déjà goûté les extraits au Alaxa Kibiso pendant son live et ce vendredi 27 février, tu as goûté Sigo Opena en chair et en os et XX Delirium. Tu as goûté en Opena sous bien. Vendredi au naib ça au niveau naoze la chant ou naib ça au album au naibiti non nazila album a Fally boiti abeta kana yeso ke bimi toyoki banzembo bien mais ndenge naoze la XX
on dirait na osala ngona Fally, tu vois, tous les albums que Fally a fait et biso zaki na biso mopanzi moko boy. Siko album oyo azosala ngo awa, ça dit que na mona nde to osala ngo na ye. Na comprendre te na ozela ngo na niveau moko boy. Ah, naïbisao. Ça va Indamabe, donc, save the date, prenons rendez-vous le 27 février avec Fally Ipupa, sans limite. Engaye, naïbisao, nabika kianzimba bolingo. Est-ce que la rumba, tu es à world? Yango est-ce tu vas découvrir? Et la rumba, tu es à tokos, tu es à bakote wa kendara na bisuna. Ou batutu bakoma Holanda elelo. Baboya kana kalamelelo bakoma Holanda. Bawanga na kango lelo bakoma ondima. Bakoma oluba pe na bémission. Moni soki na sali ba featuring na nga. Na komo leka na ba radio française. Mindele bakoma oluba yewana. Oyo yaya. En tout cas, voilà, j'espère qu'on va attendre le clip sans limite avec Fally Ipupa. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, chers amis, la Boaloud Family, Warrior Family? Donc, Betali Solo Lelo, il y a musique. Et on va vraiment parler musique Lelo. Donc, penato sur la musique, ndina yebo na penato sur la musique. Comprendre? Oyebi Fally asalaki yango nanko, asala live, a faire goûter biso ba extrait oiza na kati album XX. Oye phrase moko alobaki abi à partir ya lelo, ndeka to annoncer boy batu bakufi. Ta jo aiba mamba salaka. Alobaki loko wana, j'espère que bozaki attentif. Abi ndeka to annoncer boy batu bakufi. Oyebi lo moko bayebisaka biso ba Vasco Mabiala ke so Fally abimisi album fe abenga na batu ne babengani bokota na réunion abimisi album. Ayembi boy, akeboy, asali boy, to sala ndeni. Oyebi eloko wana ezaka vrai. Yango moni tango Aigle amekisi biso ba extrait ya album alobi ndeka to sali ba partir ya lelo batu bakufi. Ayebi ke ba lignée oyo alakisi biso ba mai oyo alakisi biso et faire péter bateau ba mi bona kaneti bango ba yemba danger et faire péter bango ayebi et puis asalaki on encore alakisa biso ba extrait ya makambo eza na kati po alakisa bango ke bozo beta masolo ya album bo beta masolo ba nzembo mais nga nazo préparer isa bombe effectivement isa bombe album ya mwana bova esila kala mebi kabimisa ngo te jo Fally asalaki live ya XX Delirium azongaki studio. Bomona iba photo azongi studio aki ko toucher banzembo mosusu. Entre nous soit dit, émission à lobby na plateau ya bosolo banzembo nyonso mona maya yemba kiwana eloko nini pena oya intéressant pena boyokaki oyoki pena nzembo olobi en tout cas ngana yokai na ngango te. Et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi babeti masolo a code 16 te na papa sango. Babeti masolo a code 16 te. On va parler code 16 baleki onka likolo. Nga na yebi pourquoi beti masolo na ngote album wana ezo subir ba retouche ya osaranati. Tala moni yo okozonga studio père. Album wana ezo subir ba retouche ya osaranati. Alobeli ngote. Donc album wana se kende na ngode na osila. Tanka live a Delirium et Salami. Mwana maya zongi studio ingénieur fungola ba piste abando modifier ba makambo. Trouble. Et on fallait abaki à partir à lelo batu bakufi. Alors, on va vous balancer un extrait comme d'habitude. Tout à l'ango. Après la rozonga. N'a pas que la couleur. Sans plus tarder. Venanga anto montiala. Au mon niveau comme kende. On regarde cette vidéo, je vous retrouve tout juste après. Nami sisa nakokufa kaka nayo Ode Chibambe femme d'affaires Nami sisa nakokufa kaka nayo Ode Chibambe femme d'affaires Baba ya séparation ya douleur
Sima matipepo akiatikinga mokoe. Kaselo kosi mokonga nasengaki na ye. Koposa nangai te rite iskra. Koposa nangai te rite iskra. Oh my God. C'est-à-dire que muta kontaka na voix na ye, akontaka tellement na voix na ye ke azalaka nango. So tunanga siku awa ekomo cracher boye. Aotikala na dini. Po leki na ye moko bla na mosaka si alobaki ye armeni ezaka voix, azalaka na voix. So awa voix yango ekomi Odette Chibambe, femme d'afion. Awa ekomi boye. Siku akotikala na nini? Ils ont passé. Alors, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ma chanson, l'album, l'autre bit sur la musique, album, voix, koyemba et tout ça. On a tous vu l'émission d'hier, émission où il s'allie choc et belé, même bagolo, baza choqué pour na mutu na bango. Tant qu'on a une émission, il y a kanisa qui vraiment il va choquer Fali. Et il y a kanisa qui pena qui donc aïe on y a ta Fali, pena donc aussi li sa Fali. Alors que mission s'est retourné contre Yemoko. Ba retomber oyo. Et mission sali contre Yemoko mokolo nango. J'espère que azomona retour oyo na ba réseaux sociaux ndenge mission s'est retourné contre Yemoko. Parce qu'il y a quand pena na yeko panza Fali lilo na yeko sasa Fali. Et mission oyo et sali ce qu'on appelle en français l'effet boomerang. C'est-à-dire au bois kilo moko boiso et accrocher tes ongles yomoko. Émission oyo et s'est retourné contre Yemoko. Ozomona, ba réponse c'est nga sagesse. Ozo comprendre ma kambouté. Donc bizarre. Alors parlons maintenant des voix. Parce que moi na mai a tellement confiance na voix na que c'est tout ce qu'il a. Amona yangonde danger. Yangonde fali azanangote, yangonde yazanango, yangonde alikila ka bato nyonso. Donc il faut sikoyo approuver bato ki ya yebi ko yemba yaza na voix yemba kama kasi. Même ngonga ndenge komo bêtiser nango. Na sala ki émission moko par rapport à autotune na ebisaki bino. Parce que na mona mwano ba benga new analyse. Azo pesa ba conséquences ya autotune. Ki ba conséquences ya autotune e ko bébé la on a scène. Tu vois mongongo e bébé na plateau to sali ndeni. Je vous avais dit une chose, autant la technique a ses caprices, autant le corps humain a aussi ses caprices. Hein. On ne peut rien prévenir, les gars. Autant autotune et koki ko pété na scène, ndenge salara fali na place amour. Autant peut voir faire écho cracher ndenge cracher lelo na plateau ya Papa Sango. Odette Chibambe, femme d'afion. Technique yana caprice, voix pe yana ba caprice, nzoto pe yana ba caprice. Mundele azobate. Suka sali autotune aebike. Siko imaginer ndenge voix na yo eza mabe boy parce que voix ne pene eza mabe. Ayaki émission o na makasi na forcing. Imaginez siko ndenge voix eza mabe boy. Na heure wana oyo zaki na studio Papa Sango eza heure o faut bossa la séance ya studio. Bosi bo futi il faut pas bolekisa mukolo parce que mbongo est déjà calculé. Il faut enregistrer na minute wana oyo za ina plateau Papa Sango oyemba pe ka bongo. Tout ça indeni. Au moins est-ce que batiaka autotune. Tout simplement parce que le corps humain a aussi ses caprices. Au gros na maman na séance à studio mais la muki mabe. Mbongo pene ezo répondre te. Yango no autotune yaka. Vous pensez peut-être que mon gong a fait une zaki ma bien à plateau Papa Sango sur la base séance à studio. Bon sûr qu'il y a bien. Bon sûr. Parce que na mona ki ba tenter musu ya ba golois ba comme ida ko finga micro à Papa Sango. O son ya Papa Sango eza bien te. Son ya bosolo eza bien te, micro na eza bien te, mais bino bolobi bozara na voix. Est-ce que bozo finga micro pourquoi? O ba matériel ya bosolo eza bien te. Son ya plateau na bango eza bien te. Bino bolobi bozalaka na voix. Bozo senga son na micro à Papa Sango pourquoi?
yemba bongo ozomona bêtise ya moto bokumisaka eta oyo azalaki lobi na voix wana ya mabe soki sikoyo aza na séance ya studio penaki ferme moto akobouge te faut tosilisa séance ya studio oyo producteur déjà aza wana déjà alobi ke lelo pena il faut ka tosie sango. Vous pensez penaki akoyemba bien na biloko boyokaki wana yango bayebisaka bino bokolikaka mundele na mayele te mundele azoba te mundele azazoba te donc tovandi kaka boye mundele moko alobi nasalaka autotune moko boye na sentiment non mundele asalaka eloko nyonso soki amoni ke ezozanga asali yango nzoto ya nzoto voi esili kaka olamuki pena boye boyi omata okita osala boye boyi sikoyo nyonso ofutaki mbongo wana séance ya studio fo boenregistre lelo mpo lobi bato mosusu baokanga studio tosali ndeni mais oyo nyonso oyo golo azalaka incapable ya kocomprendre yango bakotikala kocomprendre yango tata toexplike yango bien donc on a affaire ya bazoba moko boye so tozwa bango wapi nayebi te bazwa ye mpe balatisa ye rival ya fali kizengi ya boye rival ya fali ye wana fali ayokaki nkele ntango atalaka pena na comprendre ko mponi fali aboyaka bacompare bango batia bango soki nde nini aboyaka yango mabe ozomona eza vraiment na niveau ya fali te moto aboye. Alors lelo nakoyebisa bangulwa vérité moko boye so moyen ezali botindela mwana bova lien il faut ayoka parti oyo eza na eloko moko faire azo comprendre te et un eloko moko à comprendre il a toujours du mal à comprendre les choses et à comprendre toujours na retard ndenge comprendre featuring na retard ndenge eko comprendre na retard lelo qu'il faut les rappeler na ba radio française et un eloko moko azo comprendre te que eyembeli na ye ezokoma kala bagolwa faire azo comprendre te que eyembeli na ye ezokoma kala a comprendre ngo na te mais je pense que na moi mikolo etikali a comprendre ngo eyembeli na ezokoma kala na ko expliquer bino réalité ya kikala na ya kisika bato nyonso bolandanga bobimisa no bafoto na bino akala ntango bosapaka ntango bino osapaka na kala bimisa foto wana ke foto mona kangaka na bane 90 ane 80 na sapaka pe na foto wana na kikangisa foto tala mo lelo okoseka mais banda ko sape po kikangisa foto wana na bane 90 wana ozawo mona na chubi fort ozawo mona peno bi lelo pe na roboma moto olati peno pakoli mafuto chi parfum kikangisa foto mais lelo so tali yango okoseka. C'est comme ça la réalité. Avec le temps, makambo ekomaka kala. Ekomaka moins bien qu'il est là. Ya moins le tokoma na ba filtre. Aujourd'hui soko sali vidéo na Snap ou na TikTok soko ti filtre te. To komiso to ba en tout cas yebena aza naturel alinga ne filtre te. Mais liko na ngo ebi to loba nini? To loba pardon badi. Vous comprenez? So tu filtre te en tout cas to loba bravo hein, il faut malingara zani naturel alingani ba filtre te. Mais so que ce que aussi sur le bongo to loba pardon badi mabe et bien mabe fa chaka filtre pardon au moins de to loba. Il a ce qu'en réalité ya makamba feri. To yazo kanisa eyembeli wana ezaka bien. Bon remarquez que l'album mobimba oyo abimisi depuis un moment banzembune ya accrochera penate. Bino boye bateza poani. Style oyembela. Dynastie bimi a 3 volumes mobimba et kende na koza apporter disparu. Style oyembela. Oyebi na pesa toujours exemple oyo ya venanga manda chante. Wabela rango tala ndenge baninga balinganaka wana banzemu nitango azalaka na El Paris. Vous comprenez?
Wena kara unzola mini kaloima wili tour d'Europe lili kusuye didensono Ozomona Ibrahim Chamalange zongelanga Ibrahime motema nanga aminanga ya lisa no papa limbisanga na kolela awa basimbi ngayo basimbi muchimango pupe fragile oyeba eske nga nalinga yo kolinga nalingaka ne solo na memande ngambo nalingaka fali pupa solo na memande ngambo baparent bayo basombela yo mapango Nzemba Ibrahim omemisinga ngambo oh papa tika kosala ngai boye yako memande ngambo ikilumbu kifuila samuna kukwelange awa basimbi ngayo basimbi muchimango pupe fragile oyebaka eske nga nalinga yo wana siku Marie-Paul akoti banda yo tikanga Dorothée Makute otikanga na nani ozomona alors tango Marie-Paul na Manda chante bazoyembela biso ba Ibrahim série wana basali album na bango suki na wenge El Paris o kombo nango ezalaka nani Manda chante banoyo ke kitoko Manda chante kitoko makasi Manda chante siko tunanga nini kaka Manda chante tango a changé te akufi te azaka wana ayembaka pe me muta yoka asu Manda chante te eloni esaka bon kisi esili kisi kate ekomi kalati ozomona ekomi mama na kala bastile banzembo wana lelo soko yembi yango na album ozalaka yo moko Ferry a comprendre que style a oyemba ne comme kala il faut s'adapter alobaki lo moko na plateau papa sango alobi tant tout ça la banzembo batuna ke tant bosala banzembo eba andeni ke nzembo eko cartoni ayenzembo na nzembo za na ndenge na après alobi lo moko important alobi tant na salaki album nzembo to yembaki na ve malage na mona ke ngo danger na sepele na ngo metango ebimi réalité epesi nde mosusu aboyaki olobaki esimbi te abi réalité epesi nde mosusu nzembo wana eza pas mal mais seulement kikala nde epesi donc molimo moko ya kala ezopesi na style ya koyemba ya Ferry ye sikoyo azocomprendre nango ti ntango bazoyebisi mwa kilelo mwa autotune mwa R&B mwa technologie ye azomona yango ndenge bato bazodelire nzoka mpona kokima kikala eza kokima kikala yebisanga ntango wenge muziki eyaki mpo nini tokoma komona bavie oyo bayemba kala wana sofele palado kumbanga malembe nazali mama ya bana sambo tika na bokola mpo ni ekoma kala na kala bapere bazalaka so bazoyemba yani elo moko ebanda kobeta na banzembo bavie ebanda beta lo nene atya yango na muziki ezalaka soki molangi soki guitare nayeba te lo moko ebanda beta na banzembo ya kala lelo ekoma vraiment kala ozomona Ferry eyembeli ne ezokoma kala ekende kokoma na kote ya bamanda chante ndenge eyembeli ya manda chante ekoma kala soko bamusicien wana bamusicien oyo bacomprendre te ke il faut s'adapter bacomprendre te qu'il faut s'adapter bakofi bazalaka na baavance sotali baalbum ya kofi ya kala badésespoir mama désespoir Suzy Kase asalela ye baarrangement neti ya kilelo kofi azalaka na avance déjà yango banzembo mingi ya kofi bane ezoleka me neti esilaka te parce que Suzy Kase en tant qu'arrangeur azalaka na mama na avance apanza milangi na banzembo atya baefe moko boye banini bamilangi kaya Suzy Kase en tant que technicien azalaka déjà na avance yango banzembo akofi ti lelo esila elengi te soki babetaka banzembo akofi na système ya nde lelo moto ayoka yango te eloko fale azomeka kofi comprendre bana mai yango wana me baocomprendre te bomona teke bosala baalbum eyelekaka boye à part kisi nano bino bomona teke bastyle ebele ezokoma nango kala eloni esalaki ke Pepe Kale asala Delta Force dombi arumba pem
alors kautaka biso na ba lola tunela kanga sango ya soso na tango nakitisa motema yokoki kobosana nga pe na bosana moke moke na bolingo kaka habitude ozomona tala makambo ekomaka kala muta koso te même bastyle ekomaka kala soki osadapte te etali yo bave na biso bazali ko ndenge moko ntango bawenge eyaki eyeli biso nga nalela dani na nga o mololo idima ezalaki kisika so tokomomona bavie neti bakomi kala omoni bana wenge batiaki bato pandi likolo parce que tokoma komona zaiko akomi kala emene akomi kala pepe kale akomi kala mpo nini bana wenge baye kosala nouvelle loi na matoi ya bato makambo ekomaka kala moto akosa o te la preuve en est lelo waka wana banzembo akala banzembo akala eloni ezosala ekoma nzembo akala alors que œuvre esilaka te style ekomaka kala donc style musical ya fere ezokoma archaïque olie sikoyo aadopte nouvelle technologie mpo esalango mwa kilelo ye azoboya na ye bokobimisa baalbum ekodécroche te omoni code 16 so fere oyembaka ndenge ayembaka so fere obetaka ndenge abetaka elo moko ezala kuna te xx ekoniata ye pena donc na pandi ya osakana te nazoyebisa bino verité bokanga data lelo soki afere akoyembaka ndenge ayembaka na code 16 soki akosalaka ndenge ayembaka bastile banzembo ne ka wana ka ndenge akendaka na makambo na ye aotelema te devant xx ekosila na ye mpe ezala ebandaka wana ozomona yo grand chanteur yo bon chanteur osali baalbum combien banzembo combien mutu akoyemba yango te c'est le style papa le style qui devient archaïque ozomona le style devient archaïque venanga jibe mpia na uta kobimisa nzembo moko awa asaleli yango mama na clip wana alokwa ya clip américain benzembo yaka lokwa bastyle banzembo ne akala ebike eyokana te clip moko abimisaki bakala mingi te awa clip qualité ya clip ya likolo lokwa baclip américain me nzembo sikoyo yaka na style ne ya kala moto mosusu ye wana ifo asadapte bawera soni bazosala mwa baeffort malgré bango mpe bakomi bakala ye mona te bagénérique esimba asu te ata bobwaki ndenge nini kikala ti bagénérique esimba asu te ifo bopakola yango sikoyo mwa mai ya kilelo talaka ntango wata ye na bora omateki wana ya kilelo waze kwa wera son bakolo générique bato bakanga générique na Kinshasa ata babeti ndenge nini esimbaka nango su te ata baanimateur babwaki ndenge nini style ekomaka kala il faut korenouvelaka tout le temps eyaka nde mona explike bino ozonga na bafoto na bino akala bobando seka me na epoke ntango ozokanga yango omona na bomi mabe ozomona eloko fera okocomprendre te ye assurance neka na na voix j'ai la voix oza na voix mais style ya koyemba no ezokoma kala moto akoso te ezokoma mama na kala yango okama obimisa dynastie boye bavolume nyonso porté disparu tozokaka formule 7 bobimisa banzembo boye etioli omoni album asindi te ezomeka koresiste album ya Gali Garvey ezozala mpo nini bakoti na kilelo ozomona donc soki otikalaka trop sur na voix na yo en tout cas code 16 oyo tokolela yo tokolela yo mpena nakosa yo te donc c'est tout ce qu'on avait à partager aujourd'hui. XX arrive Delirium sans limite déjà baoboa que la biso yango vendredi na fin du mois ya février donc tout ça déjà ya OCP là na la vie butu soki eyindi tongo etani te kotuta tolo te ata omeli vino ya pasika mpona ne ekoki te kotuta tolo te ezemalanda ye likolo bolemba ngai na nzembo ya Fali na Odette Chibambe tokabola na Odette Chibambe femme d'afion
Yo tembeti. Yo bongo na autotune. Oyeba. Na misisa nakokufa kaka nayo Ode Chibambe femme d'affaires na misisa nakokufa kaka nayo Ode Chibambe femme d'affaires. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?